Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Edino image, banza ya Congo. Merci Valandino Sobomesana Kolanda, le king de la presse, Ndeka Lepsebino, Naroyambe Labino, Ade Djogo, grande joueuse Nabiso na kombo ya Ade Djogo. A présenté na ba compétition ebele na mboka ya Congo RDC atamboli pe ba mboka ya mikili Afrika ti lelo pe aye na mikili ya poto Ade Djogo. Alors toko yambaye poto sulwana ye mwa muke kaka lokola na bino ke ifona yambela bino Ade Djogo na 2021 na yambeli bino ye. Alors bonjour Ade Djogo. Bonjour mon vieux. Moi caméra na mdeta la yo. Oui, bonjour. Bonjour. Moi makasi po na monne moi timidité ali Bonjour mon vieux. Merci Ade Djogo. Alors Bandeko Baolanda Biso 5 étoiles de Love, le véritable diamant non Zele Wumba na balion de la presse nyonso balingi bayeba qui est Ade Djogo. Ade Djogo za nani? Yo moko expliquer bango. Ponga la miki ko limbola bango, les mususu ba ko na ngote mais yo moko pesa bango version na yo. Bon, nga komona nga Ade Tima Kiaku. Oui. Na botem pena ya Kisasa, na koli na Kisasa. Moi na commune ni? Nga na Anjil. Anjil, quartier 6, jusqu'à na Sainte-Thérèse. Oui. Bon, à part ça, vie nga vraiment na passant na sport. Na sport, ouais. Na sport vraiment ba o bayebi. Donc voilà. Pour que bana kini bandi marate donc balinga bayeba penda skende to geni wara masamba yebi ke penda oza penda mona changwa solo. Ouais, moi na tiens pena solo ba vie nanga ni 15 bayaka ba mona école nanga donc voilà le bezate donc ba massa msusu ba putu soda ba patu bayaka et puis na massa nanga dax ba tebele ba yebi vraiment surtout ba Djogo ba yebi. Ah ba Djogo. Alors nena yeba eloko nini penza etindaki Ade Djogo alanda ne ligne ya football féminine. Bon, ngai balé ezadon. Ezadon, ouais. Donc makila penza. Nga banda balé na âge à 7 ans. Oui. Na âge à 7 ans et puis ozo meka kaluka ndenge ozo mona bana mibala ozo beta. Ouais, nanda ke ne mingi nanda ko beta trop et nazaki mona mukena ya nanga mbala ndai ko memanga partout anda ozala. Et on a comme dans 12 ans l'équipe comme monana et 14 ans déjà na bimé na Congo, on a 14 ans Congo Brazzaville et Sombinga, on a été ba Cameroun, ba Gabon. Donc beti ba Gabon, beti ba Cameroun, ba Nigeria. Ouais, na tambo, en tout cas vraiment na tambo. Donc ba soto bi Afrique d'ici, d'union soit les kana bali Bangola, donc Bilembo Zali. Et Pelé ya Belé. En tout cas prochainement et ba photo ezali, ba vidéo pezali. En tout cas bomoni nalinga ye moko aibisa bino parcours na ye à l'équipe à Congo Brazzaville, Afrique du Sud, Gabon, partout na Afrique à Tamboli. Na Tamboli. Alors ba difficulté ni ça pendant na football féminine, ba difficulté est-ce que ba entraîneur to ba président ba comme mibali na bino to pona ko koma pendant lelo oza na titre ya Ade Djogo. Donc pour bandi ma ko ta Djogo. Bon, au moni vient à Bissona Kofi Mopaloba et Koyeba Moussali à l'Elengi. Bon, neti bako linga président linga moi si to joueuse linga président. Bon, na yebité. Na yebité. Ce qui déjà yebi bali. Pour le long football coup de babi que bala bibali musu avoir beta fo système. Bon, na ça vrai faux. Non, bon, na yebité na tikala komona te. Omoni balobaka kaka ngai moko pende na zabu bato pe bapesa ngai ba kombo soit babanda ko pesa nga pe ba kombo et sengela kite ba pesa. Mais faut quoi approcher mutu ou soit quoi approcher sportif oyeba ninga zalaka ninga voilà eza ba mamsu balobaka kaka mutu alobi neka pona sentiment balobado qualification qualifié donc neti ba ko beta en équipe nationale ani ala ralipate ya la GT donc faut en ba qualité ozo mona ke faut football professionnel déjà au comment donc eza da football à haut niveau pour tozana na football amateur ouais na professionnel moni donc voilà
Voilà. Est-ce que na football féminine dega baba singa luke tozala po comment na niveau na singa luke to yakite non singa luke to ala nzambe kaka nzambe kaka boko mo kimela kaka kote nzambe singa luke to kozala mais boko mo kimela kote nzambe kana entraînement kaka alors nzambe kana entraînement donc sikoyo tolo banini vétéran to ozo continuer kaka sport. Non, na ministre vraiment na comme un vétéran, donc si tout va bien, bientôt na comme entraîneur. Oui. Alors ça court, il y a qui entraîneur. Oui. Bientôt donc voilà. Ça va être sous-souté. Bah, profiter quand même na sport na yo, ndingo sali pendant carrière na yo. Ouais, na profiter belé pour na ministre na poto. Oui. Mingo tozana na bango bazate. Ouais. Déjà. Donc tout ba sport mte mimi na poto. Ouais, sport. Ah, sport. Bon, et là, on est au Bandeko, au Baolandayo, pour te préparer une émission à Kitoko, na ba épreuve pour tango zoya ou même la zoya épreuve n'histoire. Bon, et là, on a le bas surtout na ba leki yo bazana Congo. Oui. Bana na biso ba leki, ba yaya. Oui. Ba master o bazobeta. Omoni po biso to beta l'équipe nationale ane ezalaki na discipline d'abord. Discipline hein. Donc et puis musala. Musala. Kolinga musala. Des conceptions d'étape wana olati drapeau pena mboka. Oui. Otelemi ba betelo hymne national, bo bandi match, bo gagner. Donc ezalaki lipate. Donc na vie yo moko faut na ba discipline. Ba discipline si si. Et le bas sportif na somingi ba manquer discipline hein. Eza kana foot te hein, eza foot te eza. Si tout le monde appelle sportif na biso tout. Mingi tout le monde na banzela boy bazo négliger moi mon sport na bango et loko bazaka na kati na bango. À part ça pe biso vraiment na Congo ezala mibale ezala basi. Oui. Donc Nzambe pena pesa biso don. Oui. Il y a kobeta bali. Parce que loke boma biso pe lisusu ba kondi na biso. Ba kondi si si. Ba kondi na biso po to voyager na ba conditions mabe et puis to bandaki ko voyager na ba conditions mabe et puis ba mbonga ba frais d'émission at faire bima na ngopete. Boke bobeti compétition pe sil bobeti neti par exemple Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique si si. Ezali pate hein bobeti Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique on peut bosil ici. Bo se retrouver Bojuka maloba gouvernement mbongo na bimité payer ça ba problème payer ça liboyer donc toi non vivre ka donc sur la photo ils sont président Fati hein et en tout cas président Fati fatala vraiment surtout ba leki oyo ba tikali donc abongisa. Merci Balanio Bolanda biso. Alors Orlobani na Mado Chako doli prendre de la presse Mado Chako pas tala yo. Ah Mado Chako. Oui. Wa mutu nanga kati. Bongo wayambo. Wayambo bakati nanga bangwana te bakati. Yebisa bango liloba poto kabona parce que oyo ezaki juste moi flash pour te préparer émission mobimba. Bon, oyo na koloba ezakaka merci na ba oyo balingaka sport. Oui. Et Nzambe surtout na denga pesi so pema na 2021 biso tout au côté en kitoko malgré ba problème ezalaki ya ba corona tozali to vivre donc ya lo bebele za na ngote lo samboka toujours lo sambo m'appelle. Merci en tout cas Ade Djogo yo na bandi bomoni ba qualification na nyonso za nango mais akomema ba épreuve na nyonso to kotia yango ba bidimbu nde fo loba donc bidimbu nde muto koloba akoya nango to bokomona ba vidéo bokomona ba photo ba équipe nyonso ya leka. Alors pona kosukisa zona bambo to repesa na batute bandeko o balinga ko mingi. Bon ya liboso na pesa nanu motema na ngai. Oui. Dose unique Diams to pesa mo de pesa ali. Ouais, wana mwasi Nzambe. Mwasi Nzambe. Ah, to mona yo photo mona yo. Ah ouais. Ya mibale ezali ke batu to na lingaka na kangisi kaka poso na motanga baleke bele kala na tambo bamboke bele donc na yebani na yebani surtout na ba vie na ngo ba na Italie baza toujours na motema. Oui. Bana Italie ba pesa no mbodi pesa ozali bana Angola bana Luanda partout na tambola. Partout à tambola. Merci na ba ino so bolanda biso, merci na 5 étoiles de love, étoiles d'amour, le véritable diamant noir Gisèle Umba. Mado Chako la doli prendre de la presse, Wayambo
et équipe mobimba ya Kleboa to pe si César Ngadi ya Lolo ya Willy Kunda Doudoulé Carmel Carmelisé la brésilienne et to pe aussi Blaise Zebele Mobobo na kata Kinshasa et maman Laure Lombo azula bela so ba soupe mikolo na uti dame hein en tout cas merci maman Laure en tout cas continuez toujours et ingénieur Nabiso aussi Junior Kadia et JC Mwanda na ba lion de la presse nous on appelle sur Mbote Presse Bozali en tout cas à très bientôt to kuta na susuna yemoko ade jogo aroya pendant na ba épreuve alors to pesa ba Mbote na ba bonani hein ba bonani en tout cas bino to ya mwana merci Chako Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo chicoté bango Edino image Banza Soko ya Congo